posa na yo ebotisi nzembo nzembo ekolisi bolingo bolingo etimbinga na umela yaye voilà, bonjour et voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez un magazine qui est Espace Congo Télévision. Lelo, tu es vraiment il y a déposer ma demande à Bissot. Et vous avez belé dans la poto, vous avez belé dans la B7, dans Londres, partout, vraiment meilleur. Lelo, et moi, la bino, yo cherche bolo, et si la bino, tu es le pour déposer ma demande à Bissot. Ce qui olingi makambo to mama olingi ke magazine ayo eto mama émission ayo eto mama ya njili ya to senga na yo dota la sur musique oza na partir oza partout monde entier to senga na yo caméra to na besoin caméra trépied micro to ça la ezate ya so que vraiment oza mwana nzambe oza vraiment njilwa oza vraiment mutu oyo osima maka ya sunga biso vraiment ezamalamu parce que Congo Télévision eza ya yo eza ya biso nyonso donc nayebi ke njile tumba soki tozolobela ba événement nyonso de kaka na njili bomona yango ezala makasi na biso moko ya tosengi na bino ya soutenir biso tozala bele tosala plateau d'antenne donc plateau ya régie plateau esenga finance tosenga na bana potolike makengu boze bele bana B7 surtout to mona ni Santiago et bienvenue Vangasele boze bele bana Luanda Chaimbengi boze bele vraiment tosenga na bino ya Kikisodi boze bele bo soutenir donc to bo soutenir biso. Je vais prendre la dit Santiago, vous avez bien la biso, soutenir biso. Vraiment, et ça, c'est bien. On a besoin de micro. Il y a mettre mon tomba, autant la biso, on mettre bien la biso. Souma biso vraiment. Il y a madame Zulu, il y a ça la reine d'Iramboté. On a besoin de micro, on a besoin de tout. Souma biso vraiment, et ça va bien. Toujours, sur la vidéo, nous avons encore. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.